Global TV, Moscow. Très chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission Global Télévision Moscou. Nous émettons donc précisément la capitale Russie, Moscou. Nous sommes un média centré sur les actualités politiques, socio-culturelles de la République démocratique du Congo et puis évidemment Tolobela Rapé Mingi, divertissement, théâtre, musique, donc nous surtout awa tolobelaka. Bon voilà, lelo ce qui toye les sous donc avant to kota vraiment na vif sujet et avant na pesa titre autre sur la lelo donc sur aux amutali bosso première fois na yo otala vidéo oyo tala mopandi meka ko s'abonner pour et ça la biso bien et au contribuer to bengi na kombo ya global Télévision Moscou. Donc voilà, pour tout côté, on a un sujet où tokolobela mingi ndeko na biso moi si na kombo ya Akasia bandubola mbongo o azali diaspora na minito yo azali ministre ya économie tokomeka ko formula moi parenthèse mukie na makambo etali Akasia ba action oni nazo sala parce que tout monde qui président de la République américaine a PCP confiance na ye na ba diaspora ebele mais tokomona ndeko na biso moi si ndenge azo travailler en four et en moulin azali ministre ou avant na kati ya bureauté donc il y a qui t'a na terrain donc tu relaxes nous quelques images par rapport il y a ndeko moi si et puis par rapport à meka qui ko solo là par rapport à inflation dengue mbongo dollar ils ont mata qu'est-ce qu'il faut faire à meka qui ko expliquer dans quelques vidéos à mettre aux ala pas vraiment large na ko diffuser les bino éléments on a parce que boebi masolo il y a droit d'auteur donc voilà et puis sur la paix coronavirus donc virus oyo donc ezali ko beta batu donc côté il y a Asie kuna donc tout qui déjà que non virus wana et panzani vraiment moi et côté pe monda mon Europe na ba États-Unis Amérique Canada kuna stopé côté tokolobela ngope les locaux ko expliquer nini maladie wana hôteli wapi et puis maladie wana comment faire pour na combattre yango tokolobela ngope awa lelo na tranche na biso ya analyse sur le net ya lelo donc PCP moi quelques notices par rapport à ndengenini pour na ko éviter maladie wana na virus et outil côté ya Chine kuna to remeka pe ko expliciter moi muke du ya maladie wana to roboyoka ngope awa na tranche na biso ya lelo analyse sur le net na biso ya lelo donc voilà. Très chers internautes, mesdames et messieurs, quand on est au Sarabino, tozakawana po na bino to pesi bino d'abord merci avant na kota to kota poto solo la masolo na pesa bongo merci bongo na mutu o a soutenir ngai vraiment de temps à autre Christine au 5 et pilotage automatique côté il y a États-Unis wana ya maman na biso on est là quand famille tout pesi bino vraiment ba salam ebele donc na pesi pembe mbote bongo na Marcel Kachina donc depuis Bordeaux donc bah salam na yo joyeux anniversaire na yo lelo tozali le 8 donc lelo na Moscou na ebike mali laisser bandi na ebike cameraman na rozwa biso na ndinga libanda nde mabele zali pembe ndenge sali impact na idéologie mais lelo mali le yaki makasi ya bande konanga tokoma tina moins 13 lelo mais beaucoup échauffement climatique ndenge makambo ezo kenda moi ba changement il y a climat zamo makasi parce que na début à janvier décembre pesa na encore bongo janvier ti l'équipe boye mali le vraiment arrêté mais tout le monde sentir vraiment ndé na février donc na Moscou ça bon soit raté bino na février boy soit raté bino na janvier
février donc voilà, merci na pesi, merci bongo pe na bana à Paris mobimba, bana à Suède na moni Miss Mongo, donc Miss de Miss na pesi salam koto zali yo zama ya motema ba salam na yo na pesi pe mbote bongo na bato batala biso, vraiment ya des trop na kota Paris, bana Paris, donc France on a là ba masse belé ba yakuza ba maître ba boxeur aux chaînes nabino bokota s'abonner massivement et ça peut bien pour na masolo. Donc voilà, merci sans plus tarder. Déjà tu rencontres dans le sujet nabiso de qu'on abiso moi si Acacia bandubola na pesi bongo pe mbote na famille mobimba bandubola en tout cas ko na mama papa baleki ba yaya en tout cas bozana leki na bino te pe ya na bino aza vraiment maele tozo mona quand même ndenge aza sur terrain pour na biso ils ont pensé biso moi espoir que côté ma inflation wana moi solution et koki kozala. Donc voilà, merci la régie koki ko balancer les biso quelques images ndenge de connaissance moi si Amérique qui moi ko expliquer c'est dire à quoi à kita na bazando kita na ba marché Amérique ko tambola alandela ndenge nini makambo ezokenda. Donc on a bokasi ya Dimitri le caméraman doué toleka panza. Cette problématique de la hausse de prix et de la spéculation sur le marché de prix de biens de première nécessité est une question très importante qui touche à la fois l'ensemble du gouvernement congolais. Et le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est très préoccupé sur la problématique. Voilà pourquoi il avait demandé au chef de gouvernement, le Premier ministre, son Excellence M. Ilunga Ilukamba, de pouvoir coordonner cette question. Donc là, nous avons été conviés finalement à présenter un dossier, une situation par rapport à la hausse de prix. C'était depuis le mois de décembre, nous l'avons fait, parce que de toute façon, pour nous, descendre sur terrain n'est pas événementiel. Nous le faisons à chaque fois que besoin se fait sentir sur le marché. Nous l'avons fait au mois. Donc voilà, très chers internautes, mesdames et messieurs, donc votre chaîne globale télévision, toujours mettre toujours la capitale ya Russie. Donc voilà, puis vous avez pour na koyaka ko panzela rabino nteke. Donc quand nous te lobara ba perception musalate, mutumoko afuta bisote, si on vient, c'est parce que c'est le devoir, c'est le travail des hommes mabiso na musala oyo quand nous te sarabino que journalisme ezali métier moko noble. Donc toi le bango noble soko meki ko kota na philosophie, tu vois c'est un peu ya ko mona magambo belé za na kati ya journalisme. Donc voilà, bon moni ndeko moi si ameki ko expliquer c'est dire quoi l'inflation oyo ezokoma oyo. Mais ngai pe tant que journaliste c'est to bito analyser na kati awa to ko meka pe ko signaler na ba mboka et puis na ba autorité ya mboka ceux qui Acacia okolanda vraiment émission oyo boluka bo créer parce que souverain primaire aliaka mingi na ba produits agricoles oyo ya biso moko ya mboka. Ça veut dire il faut que toyebi totali émission oyo totali image to comprendre que meki ko expliquer ba nzele za obeba parce que pour mboka pour capitaliser à la ravitailler et à la ravitailler rapidement et ça par rapport à banzela. Ozomona et ça par rapport à banzela ce qui banzela ezali mabe yango tokomona babiloko nyonso tout ba ku ya babiloko il faut mata parce que biloko zo koma na capitalité yango wana mabende o ezokoma yango wana. Mais il faut que luka ko tchaba mécanisme moko boye si il faut bon na conseil des ministres ko signaler vraiment président de la République il faut ko créer projet service national wana tout le monde a en société il faut boye c'est un peu ya ko kota na kati ba service national wana ko sala ba production ya ba fufu ba biloko na nyonso na ba village ba tunyo surtout ba y a pas de ces gens oh ezana batute o bazana to éviter to lo banini. Il faut que nous fassions la campagne. Mboka na biso tozana nyonso tout. Mboka na biso tozana biso na nyonso. Ezaka tozwa ba batu ya boboto bato bazana bolingo ya mboka. Parce que Congo tozo souffrir, des batu bazo souffrir. Lelo depuis kala tendance la apport à Félix Tshisekedi jusqu'à présent apport na non tout sentir en raté. Président de la République a sanctionné. Toujours battu pourquoi? Si vous l'avez dit, vous avez ça qui live, c'était hier.
vous allez comprendre que trop c'est trop. On a eu 2 appels, on ne pourrait pas être toujours silence radio. Biso toya wana, biso toza wana musana biso ezali pona kobeta mbela. Na beta mbela ya Mogas Congo na Lubumbashi, bino mo bomoni impact nango esala lelo ba longola AG o azalaki financier plutôt ya Mogas Congo azara société lelo Mogas ba pétrolier ba komi ko revivre ba bonheur na bango ndenge ezalaka. Donc voilà, biso toya wana mingi pona kobeta mbela. Mbela na biso kotaka partout quand na lobaka tozaka na classe sociale morote parce que vidéo na ngai ko se retrouver pe na pala Kabila et ko qui peut se retrouver na pala Tshisekedi. Moi na nem so pas kotala ngo amemi pe message pas ba parole. Donc voilà, merci beaucoup na bino tout ndenge bozala na toujours pour pesi biso attention na bino biso tozana ka poto sa musala. Donc voilà, là c'était le point auto qui nango vraiment bref ya komeka ko expliciter komona parce que biso toza ba tukindaka na moi ko sala tout ça la moi ba investigation nani azosala musala nani azosala musala te, mais on a essayé un peu de voir to meki ko tala to moni que dès qu'on a biso moi si azosala musala na bien mais aza combattu. Tokoya na deuxième vidéo tokoya ko meka ko expliquer combat o yazo bunda o bazo bundisa c'est dit à quoi parce que bango nyonso tout baza bana ya mama moko, bango nyonso tout baza bana ya mama moko bana tata moko IDPS. Pourquoi na kati kaka ya IDPS bazo bundisa Acacia yo muto kota l'émission aux diaspora IDPS ya Paris to ya France to ya Paris to ya Belgique to tika makambo tant toujours ba congolais faut changer mentalité. Mentalité na biso est changé pe na kati na mitema na biso. Mitema na biso za na motema moko kolinga ndeko na bo pesa ye chance. Ba tie na place wana soki ba tie na place wana Félix azazo baté. Facha azazo baté. Tipo soki ya tie na place wana a tie bongo po azana posa ya résultat moko za un peu positif. Mais bino mo bondise po ani. Donc maman na biso Acacia salam sana ou bien. Kinde na on a ba norme. Car ndenge tous au monde ndenge ozo quitter sur terrain ils ont payé ça quand même ba imboka espoir ya que non makambo bien koki kozala. Donc voilà, c'était là on a toujours qui point où est là qui vraiment de konabiso Acacia Bandubola Mbongo donc diaspora oyo awsam sala na e ezomonana. Donc voilà, ce qui to kota siko na deuxième sujet na biso to ki na ngo kolobela. C'est quoi cette maladie? Ezoya, soko qui ba mot de tête, kosu. Ezoya bon, mais pour na ko éviter en gros, il faut qu'on a toujours moni ezana ba maladie moko ya mensal. Pe ayesi ko ndire na maladie moko ya mensal. Vous comprenez donc tant au goût tant molo kota ki na métro quelque part tant aux zongi parler lo ali bosso avant au lia qui ne laver ma boko na yo. On a d'abord les point où ils sont vraiment trop facultatif pour nous pour na kosala qui ko éviter aux ala atteindre na virus wana. Deuxièmement soko bo moni bo kutana mutu mona kati to métro to ya bus azo sala mo babilo moko boye kupusa na pembeni na été. Parce qu'ils sont vraiment contagieuses. Donc il faut faire très attention. Bon salagnon surtout, bon signaler kawana rapidement pour bandeko na biso bazala na moi Libye qui rapidement. Mais toroyebi c'est pas congolais nyon surtout bazala calme na Congo na biso déjà côté à passa kuna basala qui centre moko uniquement pour na ba kawana au cas où tout le monde qui docteur Teni Longondo l'homme à la bakose. Donc c'est aussi moko ya ba ministre oyo bazo sala musala na ezo monana. En tout cas coup de chapeau na ministre on a côté santé en tout cas calamité santé pe ekozala gratuit. Mais tout ça na posande ya ba suivi. Congo to zalaka elo moko ba discours moko populiste te. Il y a des discours populistes que tu peux parler, tout le monde est d'accord avec ça. Maintenant, il faut mettre ça en pratique. En action, c'est très important. Là, les Congolais, les pas Congolais, les Zélandais, action.
tous en a ministre bien ils ont payé biso espoir que le Congo a lobby ba congolais bozala na mino pio donc il y a tous les mécanismes qui déjà effectués kuna côté ya mboka na nani na aéroport ceux qui ba kangi kawana mbala moko akokende kuna mais soki to bito fongola sous parenthèse mukie soki tozomona malade nzoya boyebi ba chinois aliaka nyonso et puis chinois azana culture moko balingi kolia ba biloko ezo tambola mbala moko to ebite po et booster métabolisme na bango to yeba te pourquoi mais là il faut demander na ba médecin ne ba koyeba pourquoi balinga kolia ba biloko ezo tambola nanu ba nyoka ba chauve-souris des histoires comme ça vous comprenez là il faut c'est un peu retourner ce que ba médecin de ba koyeba pourquoi balinga kolia ba biloko na c'est aussi ba biloko baliaka liaka wana ne créer ba maladie wana omona mutu azolia azokata musuni donc nyama zo bouger donc j'ai des nana ba vidéo mususu na ko chango te poso na chango YouTube ako bloquer na cause de problème na chaîne nanga donc voilà émission na biso lelo to ki mingi to sembola kaka obomoni ba titre to sololi ka des titres tozui Akasia Bandubola wazali ministre économie par rapport à l'inflation dollar n'ingizo mata donc américain ko explicité bon mona ina ba image et puis to meri ko solo puis to ki ko solo la paix coronavirus o ezali virus o ezo frappé côté Asie donc binomoko je pense que tout le monde est au courant de azo corona yango donc voilà mais to ki que ici basule européen déjà solution donc déjà bana monde d'intérieur tout tous allons toujours dans le calme. Donc qui est ici déjà bah trouver antidote nango pour nako aider bato maki na ba maladie wana donc voilà ezaka kasoki otokisi ai mais bato pe ba liaka ai neti biso to liaka la biso ba ai hernie surtout donc il faut liaka ai surtout bato France pour to vida bato qui dans France déjà d'aller États-Unis ba pays au batanya na ba Canada trop de aïe kaka boda maraba aïe mingi parce que maladie on est mingi la gorge donc ils à la sécher de babilo qu'on a tout ils ont comment donc voilà la cinquième merci beaucoup ceux qui non s'abonner te na chaîne nabiso s'abonner na chaîne rapidement parce que makambo ne tozo kene nango ezo kene kitoko merci.